boyebi botikanga te botika te bo continuer toujours initiation aujourd'hui initiative aujourd'hui. Courage. Handicap na ye eza ka miso monoko eloba makolo etambola maboko ezosimba donc akokosala akozongela mosala na ye. Nayambi bino na kombo na Yesu. Eza deuxième fois yango nayamba bino lisusu. Nayambi bino mais nakoki nde présence na bino te. J'allais juste dire merci à tous les mamans de votre reconnaissance. Mwana mama kobuka te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki eza te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batumena depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa yende ayebi bomoi nanga atabutu atana moye Yesu nanga mikolo nyonso Yesu nanga mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga eyana butu eyana moye Yesu nanga mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya na ngai ata nazali na mobali na ngai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso oh ya 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 oh ya 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 apui nanga se oh ya ya tikanga na kangama na yo elika nanga oh ya ya makasi nanga Yesu elonga sema bilokota seyo santinela lalaka te Yesu makasi abayebale maye Yesu ngai. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas.
nazanga na nga nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Papa, je recommande tout ce que nous allons faire ici. Laisse que ta puissance nous accompagne. Saint-Esprit, accompagne-nous, dirige-nous. Saint, nous pousse, éternel et Dieu Tout-Puissant, à aimer comme toi qui sois l'alpha et l'oméga, éternel. Accompagne-nous, éternel, jusqu'à la fin. Nous disons tous merci, Seigneur Dieu. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ni... Vous nous captez de partout. Merci à vous de nous faire confiance. Merci également de renouveler votre fidélité dans votre service Nabiso. Nous sommes quasiment le 7 mars 2021. Toujours s'approcher vers la Journée internationale de la femme. Mais comme il y a mois de mars, mois de Dieu à la femme, ma maman et le groupe Sinark, Bengi Biso. Pourquoi Biso? S'il y aura un petit commentaire à faire, je pense que je vais le faire à la fin. Je suis avec Caroline Uka. Déjà, Ikwa. Parce que vous allez appeler Ika. Madame. Voilà, je suis avec Caroline. Voilà, gentiment. Ok, c'est une nouvelle tendance télévision. Ah ben oui. Biso répondre quand l'invitation parce que vous bengi biso. Toye ko sala nini toza wapi. Bon, toza na Munga Fula. Na quartier Kimbwala. Voilà. Ba misusu ba confondre ngo, misusu ba benga Ombudi, ba benga kango Kindele, mais précisément eza ona ebisi bino to za na Kimbwala. Et puis toye pona ndeko na biso tingi. Bato amesala komona ngana ba vidéo ne ba mona ke janzela onde ba yeba bien ba ke pa tingi. Bon, tolobaki que moi de la femme il faut ça ba action. Au moins action wana ezaka ateke tozwa toke kosala soki ba ambiance totonga biloko mikuse to mela masanga non justement eza moi oyo tokopesa pe sengo na mitema oyo ezolela tingitinga za mwana mbali a mwa c'était toka bakate toke kai pe ba mama to ba femme veuve pe to ba orpheline nite to bi muto surtout oyo tokomonike to touche tout isami ya kosekisa ye toke ko visiter ndi bo moto e pa tingiting ah tu n'es pas tingiting place to comme sous place mususu na dévoiler te. Mais pourquoi Bino Maman Sinark Boponika Ting-Ting? Est-ce qu'il est de votre groupe? Parce que voilà. Bon, au moins, à ta charité, la charité bien ordonnée. N'a hypocrite. Au moins, n'a pas comme marcher, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans mon qui obéit aux yeux, tu vas dans la banane. Yo ko sala don na libanda mais moi on anda kwa liete. Ya ata yo mokata nzambi. Au sepelatin. Yo to poni tingiting. Azape moi na biso to poni pona dévoiler muso aux occasions aux sur la caméra na yote to poni pende ko na biso moi si o atika biso moi si ndeko na biso Coxon OK yepe to ke visiter pe ka lelo to poni lisusu mwana ya ndeko na biso laksa kaniki o atika biso to ko visiter pe lelo
pourquoi pas moi na maman Jeanne oh papa na pas tika biso donc éviter les lots maman Jeanne pas parmi biso donc c'est une organisation si je comprends bien oui il y a maman ya makambo kaka na kati ya Sinak oui pourquoi pas ekoma pe ya ba groupe misusu soki na mapesi biso makoki toko banda pe lisusu toko kende pe place au bolobi boni ekende wana merci beaucoup vraiment ok merci beaucoup on va continuer gentiment je vais enlever ok voilà toye à pas Sylvia voilà oh c'est le roi champagne non hein bonne fête merci Vito déjà voilà maman la biso to kuti bino awa toye to comme première place pas meeting bosala ki choix ya tingi ndenge parce que ba pe belé ba pe na ba problème na groupe Sinak parce que d'ailleurs il ata mobali ata moi cité bon en tout cas nga ngana lo beloko moko boye omoni maman soki asepeli allié abini pendant que moi na azana nzala eza vraiment une bonne chose c'est pourquoi on pouvait aussi bel et bien kokekota la orphelin na orphelinat kokekota la veuve na centre na bango mais nous les grandes dames ya groupe Sinak on a préféré ya ko penser na ba o baza ba être cher na biso entre autres à nos propres enfants à nos orphelins ya groupe Sinak. Nde yango tomonaki on peut aussi penser à un orphelin pendant que notre frère azana ndaku azolia te peut-être akozangelo kwa kolia ou encore pas kozana nango tomonaki que biso lokwa toko fêter quelque part yefte ko tikela fête na ye na ndaku tomonaki que tingi il faut affêter na ndaku na ye de tomonaki to ko tikela eloko mo quelque chose na ye totali pe kokson azaki moko kati na biso toki ko fêter te pendant que bana kokson ba fêter te il faut to banda nan ko fêter na bana ya kokson na mwana ya Larissa comme biso na Sinak soko bali biso au comité d'office ndeko na biso de to préféraki to ke kotala mwana ya papa Tony o atika papa Tony mobali ya maman Jeanne. Oh d'accord. Donc comme akufi atikela biso orpheline wana. C'est notre enfant, on ne pouvait pas penser aux autres enfants totiki mwana moko eza injustice. De toloba ki lelo biso vraiment ba maman ya Sinak toza na bana. Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ata butu ata na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ana butu ana moye Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nangai ata nazali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu nanga wa mikolo nyonso toyebi ke na kati enveloppe wana mama komisa mpe liputa neka na kati wana mbongo kotonga kaka na kati wana lobi mama lata elamba oyo esombami na ba mama ya Sinak mama pona mai na ye moko to ba to poto imposer mama liputa te to imposer mama goûter enveloppe ezali mama kosomba liputa na ye et puis boko ajouter ba makala ba biloko ezangi wana ya kolambela oyo toye nango donc c'est ça voilà devant tout le monde nazo pesa papa tingi enveloppe na maboko voilà voilà toye na ndaku na biso donc eta toyaki déjà to situlier na mama to situmeli na mama et comme tango na biso to cha mukongo donc tozonga tokende yango sikoyo toketala misusu toketala pe mulayi tozokende kotala tozosala noce toketala mwana ya mama Larissa pauvre Larissa oazalaka na biso toujours na groupe Sinak atika biso lelo biso ba mama ba grande dame tolobi tozobanda na bandako na biso tozotala bana na biso
tozotala bandeko na biso soki mpe tolongwela tokei kotala bana ya papa Coxon, pauvre Coxon. Et puis après tokei kotala mwana ya papa Tony ozalaki moko mobali na biso. Après tozongi na ndako. Ok, merci mais donc on a pu maman na biso maman Jeanne parce que aza maman à part que maman Jeanne aza maman prophétesse. Voilà maman Jeanne donc a clôturer so va clôturer ngo groupe Sinac basali ko visiter yo okoloba nini pour na bateau balandi ou bakolanda biso et puis koloba message quand même na oyo moni et marqué yo na journal lelo. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, dans la société Nangai, parce que c'est une entreprise Nangai. Oh, na umeli tamula pe na zakaka na kati Sinac jusqu'à preuve du contraire. Mutu moko na hotel ngolinga na Sinac. Na zape ni na mise en disponibilité. Donc na zape na kati ya groupe Sinac. Bon, na remercier tous les grandes dames des groupes Sinac en tout cas. Sans vous flatter, en tout cas, et que maintenant doit au cœur. Je voulais dire comme ça, Boyebi, Botikangate, Botikate, bon continuer toujours initiation aujourd'hui, initiative aujourd'hui, Yakutalaka. À part Ngai, Bana Coxon, Larissa, Ndenge Bolobi en tout cas, et tout est dans le thème. Et ça n'a bien makasi. Que ba oyo, nazobeta lisolo ya Bartimé. Ou bien tenabete soit Bartimé tenabete solo ya Mifibo chèque ya Mifibo azaki na le débat azaki à le débat passé baluka qui est et comment qui n'attend akende na ndako ya roi David a luka qui est na libota Salomon ata mutu moko atikalité balobisa qui est Mifibo chèque azali bakenda ko luka e bazaki na le débat bayaki na ye lelo ngai pe na ekole susu na mesa Sinac lelo ngai susu na liena bandeko nanga ensemble et salinga donc joie moko immense quoi je veux dire donc sengo makasi donc on est ensemble nga pe côté batika nga na vandité nazo continuer musa nzambe na si boko mona nga bomona nga ndie loxité bibe sanga David tango azaki na zamba suki ne koma ki lokola bazala ndeke donc je me prépare parce que naobi mande bombe. Amen. Naobi ma bombe pour la monde. Et c'est pour ça que je me prépare. Tingi, est-ce que Lelo osa quand même na foi wana un jour oui kozonga pe na musala na bandeko na yo kozongela pe scène quand même ba mona yo lisusu ndenge ba yebaka yo. Kondima wana peut-être ko koloba ni na bato ba otalo. Biso na Sinac to uta pas passer na biso tout en foi en action. Flavien Bouyamba. Donc, les églises, la foi. En action. Foi en action. Voilà. Donc, j'ai dit oui, amen. Voilà. J'ai retourné encore. Voilà. J'ai droit de travailler, mais par rapport que Jésus contrôle la citation. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Maman prophétesse. Voilà. En tout cas, c'est péri pour l'intervention, il y a Tingi, mais Fibochek. Na sepeli tout concourt bien de ce qui est dit. Amen. Na lingi oyeba ke moment oza ko passer ça moment moko ya retraite. Yes. Nzamba tio mise à part pour monde entier ezali cause la révélation. Amen. Alors ne te minimise pas, tout va bien. Tozo kumisa Nzambe to pese merci pona oya permettre na bomo ya tingi. Nzambe yemo ayebi nene na buka kabiso pote tango mokile ko ganga to loba teke ngai. Nzambe azana posa bo moto ya tingi ebima te. Mais Nzambe azana posa buka ye na boelo ko lazana yemo ka sa pese signification na suki donc ebele ya kolobeza te donc azana kacha présence à Nzambe azo lamba kuna na cuisine. Amen. To kumisi Nzambe pona o nyoso to permettre parce que tout va bien. To bonde na komona Jésus. Papa Courage. Mange à la table du roi, Seigneur. Voilà. Courage. Par rapport à témoignage de Tinti, mais témoigne directement, on a émotion. Qu'est-ce que tu voudrais dire d'abord? C'est la première fois où il y a un monde. Oui, c'est la première fois où il y a depuis comment bon.
ndeko Tingting fait bandeko baza entouré na ye par rapport à répondre à regagner groupe Sinark. Ben oui, tu sais, handicap nae eza kamiso. Monoko eloba makolo etambola maboko ezosimba donc akosala kozongela mosala. L'initiative ya ba maman de bosali boye, je veux dire. Je dirais c'est quelque chose. Likanisa présidente ya bino na bino ba maman. Tezaki no likanisa président te président pazaki ka surpris. Président ko tayebaki onka lobi tolobaki il faut tozala sûr que tokende, il faut tozala sûr que tosala ngo po toyebisa ye. Pour tout le monde na ba mars mingi ba ndeko bokenda rappel ko assister ba maman orpheline et tout. Quand le bino décider bokende na ndeko Tingting ko aza mobali magaza ndeko wasi aza moko ya bandeko ya groupe Sinark. Soit wana ezaki pona nini vraiment d'une manière concrète parce qu'il y a des gens qui disaient au fait que les pas comment na malade boye bandeko Sinark bo assister et tout. C'est une façon de vous rattraper. Moni chaque mois. Chaque mois, Tingting a un biloko de la part de Sinark. Chaque mois. Voilà, depuis ma comment médiatisé. Okay. Non, pas depuis ma comment médiatisé. Depuis qu'Alizala n'a au moins enveloppe et bandoya. Mais depuis ma comment médiatisé, qu'on se le dise, et évolue à ce qu'on. Et comment vraiment et rattaquer les soutés. Bande comme ça, qui n'a pas orphelinat, ba homme de VR, c'est bon bien. Mais on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je me dis toujours à tous ces gens-là, je me pose la question, je ne leur dis pas comme ça, mais je me pose la question de savoir si dans leur famille propre, ils n'ont pas des tantes veuves, s'il n'y a pas des orphelins. Parce que moi, tel que je connais ma famille, je connais la pauvreté qui est dans ma famille, donc du coup, j'ai du mal. Je ne dis pas que je ne vais pas le faire, mais avant de le faire, je dois d'abord commencer dans ma maison quoi. Il y a mes noko nanga baza ba tata moi si nanga baza ba cousin nanga ba cousine nanga baza o baza kutune lote. Donc na koza te na sans vraiment boyer. Na ko sungela nango ba pauvre o famille nanga alinga na tchango na sac na ko sungango ba tout mo bo na caméra ya. Non ça on voilà. C'est qu'on a voulu faire nous les grandes dames du groupe Sinark. C'est faire ce qu'on dit, la charité bien ordonnée. Voilà. Donc, on a commencé à la maison. Voilà, merci. Yesu mangawa mikolo nyosa yende ayebi bomoi nanga atabutu atana moye Yesu mangawa mikolo nyosa Yesu mangawa mikolo nyosa yende ayebi bomoi nanga anabutu anamoye Yesu nanga wa mikolo nyoso ata nazali na papa nangai ata nazali na mama nangai akolinganga te lokola Yesu nanga wa mikolo nyoso ata nazali na yaya nangai ata nazali na mobali nangai akolinganga te lokola Yesu nanga wa mikolo nyoso oh ya 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 oh ya 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 apui nanga se oh ya ya tikanga na kangama na yo elika nanga makasi nanga Yesu elonga sema bilokota seyo fatinela la kate Yesu makasi abayebale maye
Seigneur, que ta main, que ta présence, Seigneur, que tu sois présent, Papa. Fortifie, Seigneur, le sœur de la famille. Fortifie, Seigneur, Dieu puissant. Reçois les dieux de ces salons, Papa. Oh, je connais, Seigneur, le jour où ces salons ont été créés. La fondatrice de ces salons, cette famille, Papa, dans le nom puissant de Jésus, que tu te manifestes, que tu te manifestes. Nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sois présent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'asperge ton sang, Seigneur, dans les quatre coins, dans les coins, dans les recoins, Seigneur, de ce salon, Papa, de cette famille, Jésus. Voilà, maintenant, nous sommes à la deuxième place, là où l'artiste et le groupe Sinark va continuer de marche là-bas. Les bisous sont accompagnés toujours. Donc, comme nous sommes dans le salon de coiffure, pardon, Larissa, et si on manque na bango, à sa propriétaire, il y a ici Oyo. Alors, ils ont seule place Oyo, Bamonaki, Bakutana, moi, na Larissa, na famille paye à Larissa également. Na cadre car il y a activité, na bango, il y a rendre visite, na ba orphelin, na ba veuve, na ba ndeko, na bango nano Oyo. Il y a un groupe Sinark au bazar à la parole, toujours la charité bien ordonnée commence par soi-même te foutir. Voilà. Croissance numérique dans ces salons, Papa. Qui est croissance numérique, Seigneur. Après une année, après 6 mois, Seigneur, qu'on nous appelle, qu'on nous dit, Seigneur Dieu, qu'il y a une croissance dans ces salons. Au nom de Jésus-Christ. Règne, Seigneur. Règne, Maître, Papa. Règne, Maître Jéhovah. Règne, Maître. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Mon Dieu, j'ai mal, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît. Larissa, nayambi bino na kombo na Yesu. Eza deuxième fois yango nayamba bino lisusu. Liboso nayamba président Caleb bayaka avant topanza matanga ya Larissa. Bayaka nani na ndako ayaka kotala biso ye moko en personne. Ayaka pe kotikela biso ndambo oyo azalaki nango na mbongo apesaka mwana. Banayebi te nakoloba monta to nakoloba te nalobi na ngai te na bombi wana eza secret malgré na bachaîne mosusu nalobaki. Pardon. Ayaka kotala biso oyo eza deuxième fois nayamba bamama ya groupe Sinark baye lelo baye kokanisa baya kotala Shadrack, mais malheureusement Shadrack pas aza te. Shadrack akende vacances et pas famille à papa na ye, mais soki nayebaki bakoya mwana alingaki azala po bolingai bomona mwana atikala na 6e primaire. Nzambe asali grâce lelo mwana apresente azwa diplôme. Nzambe aza na bomo. Nayambi bino mais nakoki nde présence na bino te. Namoni lokola Larissa azongi lisusu. Namoni Larissa lisusu. Ya bibi. Nzambe na ngai. Ah Seigneur, namoni susu ya bibi, namoni su Larissa. Nakoki supporter te. Nazomona bato ajuwa na bango. Nazomona bato ajuwa na bango. Oh mon Dieu.
Mon Dieu. Seigneur. En fait, c'est normal. C'est ça la vie. Hein? C'est ça la vie. Biso totikala bota na bino. Tozaka famille na bino. Jusque là totikala obosa na la risa. D'abord, eza pasi moko ya liboso ekomela biso na kopsina. Tokoki kobosa na ngo te. Ndako ekotikala ndako na biso libela. Famille na bino ekotikalaka famille na biso mpona libela. C'est pas facile ya kokabwana motu moko bolinga. Je crois que na groupe Sina quelques personnes bazaki kala bayebi. Je crois que ba maman Jeanne bazawa bayebi cela Larissa. Bibi sans abando tumbole air nyonso. Donc pona ngai akufa me tozanaï. Tozanaï parce que c'est une fille. Azan kombo mona kombo na ngai. Bibiche bibiche. C'était aussi une copine, vraiment pour Nanga, une copine Nanga. On était à trois, Larissa, Belinda, la Rose. Donc, Larissa, Togoti Kakaete. Donc, bon, famille, tous toujours ensemble. Il y a un autre monde qui est le jour à ma maman, elle était parmi nous. Tout le monde était photo, il y a tout le monde en famille Nabiso. Tout le monde en famille Nabiso. Et ça, il y a un problème, c'est le coup la moi Nazate. Toyebi que tout ça là est surprise parce que biso tolinga tout ça la cas surprise bon et ça non problème te le quoi to couti te mais to roya lisusu poto monaye to roza pe numéro na to bengaye parce que tout ça na numéro na peut-être de temps en temps to solo la ka to betara masolo voilà donc eza mokana nzambe alingaki ezala bongo to kumisa nzambe na onyo se komi vraiment nalingi nzambe apesa bino kimia yuzwa kimia ozwa na place ya yaya zwa penza kimia wana yo nde pesa kimia na famille nayebi ke eza pasi me pesa biso kimia tobimisa lisuma ya biso tomesana kobimisa oyo tobimisaka te donc ozwa vraiment courage seka kumisa nzambe parce que eza volonté na ye c'est tout ce que je peux dire. Un mot par rapport à la visite au Mama Sinark, ndenge lelo ba penser ko tala yo, ko tala ko ya ko tala mwana malgré tout moni mwana te. Eza vraiment surprise à ma caisse. Eza vraiment surprise à ma caisse. On s'attendait que na moto. On a Monica Bazo qui t'a en tout cas ça une émotion ma caisse. En tout cas, eza vraiment surprise pour babengite baye kaka boye po kobenga eza lokwa motu bayebisaki okende na tokoya mais oyo babimelinga kaka boye nalingai mpe naya boye te mais esprit moko ematinga kaka mais eza vraiment surprise c'est trop fort. Message eza nini par rapport à oyo bayebaki Larissa Kaniki par rapport bato basepelaka na ye malgré tout abungi te parce que l'artiste ne meurt jamais, il demeure à travers ses œuvres. Peut-être bafilm oyo ya kala bato bamonaka esu Larissa lelo koki koloba lisusu nini na visite oyo et puis ndenge bato quand même bakokanisa ye na mokolo ye. En tout cas nakoloba Larissa akufi te mpona minute oyo namoni esu nazongi lisusu naomona lokola neti Larissa azojoue na kati na bango na bilongi ya bato nazomona bamama Jeanne babelinda banani kotala bibiche sans nazomona lisusu ndeko mwasi oyo nazomona ada nazomona babilongi oyo nga nayebi ata mosusu mpe nayebi te nayebi ke eza kaka kopsina en tout cas namoni ke Larissa akufi te Larissa azali bazongisi ye lisusu eza trop fort. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense que esili wana te alors maya yuyu tokozala na besoin na yo le mardi tozofete tolobai tokofete bongo te tozala na besoin na yo avec mama déjà mardi toza na une fois na donc tobanda feti 14h démarrer na 14h tozala na besoin na yo oya pour représenter kaka la
mwana malgré azani mobali en tout cas bengela biso ye mardi amona biso te en tout cas toza na posa komona ye amona bapapa nelonga bapapa ato aye na posa na bango te mais kuna baoza na posa komona mwana na bango donc ça l'effort oyo na biso ye mardi mais opesi mpe biso minimero na biso me toningisela ye kaka na popa lelo ke mardi toza mpe na besoin na ye omona longa bamama ngo kaka kobenga boye donc tokobenga ye mpe comme ça mardi vraiment tomonana déjà numéro ezali wana on est ensemble merci nyonso eyelaka biso ezali nzambe topesaka nzambe wana confiance epuis topesa merci ye moko ayebi oyo yasala oyo esala on est toujours ensemble moko ata mwa lendi na re kobetaka mwa tu ekosala bien olobi na biso omesana na biso te mais yo oza lepi na biso moko mpe tanto ojoue okoyaka mpe ata na re lepi okoya mpe vers bangaya ekosala tu chaque lendi tozala wana bato mosusu bayaka basisaka mpaka ezamba na suka te toza kaka kobanda oya ndenge deja mawa belinda lobi tozala deja na nimero ya mwana tosolola omona mosusu mwana kozala mwa babesoin mais soki communication ezali ekora nyonso ekozala bien parce que toboyaki okendela na baorphelin ya libanda tolingaki na mpona na kati bokamisi napesi bino merci mingi po bokamisi lisusu charage en tout cas soki tozwi biloko oyo eza grâce ya larisa mpe na mwana oyo ya tika namoni ke larisa aza te me aza na bamama ebele bamama na ye bakanisi ye journée ya mwana biso bakanisi ye baya kotikela ye biloko antuka nasengi merci na compte ya shadrack nasengi merci ezonga ebele na kosi amen merci mpe na président naona mpe message naza na besoin te me nasengi soki si cd mwana mona aza mama bacd soki nakokozwa bacd ya larisa nalakisa esuni mwana ndenge mama po mwana oyo nata wana tokoka ekolakisa ye te po eza mpasi mais sikoyo na age oyo aza nango ayebi ke soki toyebisi ye boye tokoyeba ndenge ya koloba na ye mpe azwa na ye ya komona mama s'il vous plaît ok profite kopesa merci nasepeli makasi po ozangisa tozetie encore trop petite nalobanga tosala koka namokozala koka nalisa ye mo moto amesanaki aza na baklia na ye nayebisaki oyo avec nzambe ekolonga nasepeli makasi nasepeli ena kopesa okoki nayebi ke balase na kolonga na makasi pokomisela biso ema babote pa nzambe ayebisi ngai na feti ya kana jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba asufle ngai bikenda na veni luka na direction ya Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri nde okomona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga nayebisaka nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latielamba Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage,
conférences, réunions, anniversaires. Pour toutes vos cérémonies, Sam Setchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo keseni ezali entre fête okendaka ya voisin na yo to voisine na yo. Soki ke bokeseni ezali ya solo fête ya yo kosala mokona te. Ya yo yakanangwa. Merci. Eyana butu eyana moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Ata nazali na papa nangai Ata nazali na mama nangai Akolinganga te lokola Yesu nanga wa mikolo nyonso Ata nazali na yaya nangai Ata nazali na mobali nangai Akolinganga te lokola Yesu nanga wa mikolo nyonso Oh ya 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 Oh ya 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 Apui nanga se oh ya ya Tikanga na kangama na yo Elika nanga Makasi nanga Yesu elonga Sema bilokota seyo Santinela la kate Yesu Makasi abaye vale maye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Non, kanamakaka na yo. Non, kesu wapi. Ah non, je suis. Nazanga na nyonso. Ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu. Hata usiku. Ndenge tobandaki nzamba bandaye na biso asukisi pe na biso lokola alpha pe omega tokomi na suka ya visite na biso banda tobandaki 8h nde bomoni totamboli tokomi na suka donc mwana na biso oyo azali mwana ya papa na biso pauvre Tony wazalaki moko ya mobali na biso na kati ya Sinark. Dieu merci atikela biso mwana moko elle est là avec nous toloba tokotika pe bongo te parce que aza mwasi lokola biso tolobi to ya kotala ye to mona ye parce que ça fait aussi longtemps to mona été tolobaki ke tozo tambola kaka na kati ya bandaku na biso d'abord toza na besoin ko kende libanda nanu te totambola na kati ya bandaku na biso yango toye komona mwana oyo ya biso jeune fille na biso kopesa ye pe bonne fête na ye pour demain boya ba maman mois de la femme. Je pense que nzambe na lola azosepela na makambo to sala. En tout cas, na clôturer mba moko koloba merci na ba maman nyonso. Vraiment coup de chapeau ba maman Sinark, les grandes dames de Sinark. Papa na biso Caleb bisika azali azane sengo. Je pense que azobeta maboko na koloba biso moko pe tomi betela maboko parce que c'est pas facile. Merci beaucoup à notre maman qui nous laisse jamais, qui est toujours avec nous. En tout cas, maman,
vent de l'avant kende ka liboso pour en tout cas motema ya boye to mona ngo nulle part. So nazongi mwana muke na loba maman tu es le meilleur maman du monde. Donc nzamba pambola yo ebele apambola moko na biso. Mwana oyo ya biso pe toye kotala na yebi kaza mama. Lobilo pe akozala na motema wana ki abuki ya kibo mama ya ko orienté pe baleki o bazana sima na ye. Donc vraiment on est ensemble. Je pense que ya yepe yango yo euti koya asepela ta pona mukolo moko pour lui dire aussi on est toujours ensemble. Toza elongo na yo yeba ke ba mama no bazali ba papa no bazali do biso nyonso toza na yo to tika ote parce que oza ya biso. Soko moni koto yo okimi mama Belinda azali, mama Caroline azali, mama Betty azali, mama soki nani la donc loka na linga ko mingi. Mama Jita azali, mama Mwasi Libala Sika azali. Donc voilà, ba mama no bango yo. Oza na temps peut-être a kozwa pe ba numéro na bango. Ya koluka bango après maman boni ne fils que bonjour parce que so kolo za sous bébé te toza pe na poso vandi boy maman tu es à la maison je vais te voir. En fait je n'ai pas trop de pas plus beaucoup de choses à dire. J'allais juste dire merci à tous mes mamans de votre reconnaissance. Vous avez juste pensé à moi en ces jours. Donc c'est aussi une surprise pour moi. Donc j'ai juste dire merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. D'accord. Vous quand même ça la rend fière, hein? Il faut aussi rester. Maman Jeanne, collègue na yo, baye ko assister yo parce que papa tika biso déjà le quoi tikela ba collègue na yo mwana. Yango bandeko ba talisaki baya kotikela bango baya kotikela quelque chose. Alors action na bango yo ko yeba kiango ke ba koya to esa surprise pour na yo. Non, lokula nazaki na kati ya organisation. Nayebi ndenge yo moko tamboli na biso omoni ke journal lelo eza vraiment journée d'émotion. Je me surpasse. Je me surpasse. Je bénis Dieu pour la visite na bino. Donc depuis na kufela mobali na Sinark, c'est la première fois baya otalanga. Bon ko yeba ki quand même organisation autant bazwa ki initiative et que zaki na kati na bango ça la ndenge. Bon na sepelaki parce que zelo ko mo ya bien. Na sepelaki, tu vois pas que je te dis que c'est la première fois depuis que le défunt mari m'a quitté, c'est la première fois que Sinark est venu me rendre visite. Donc là, je suis en train d'étouffer mes émotions. Je bénis les mamans de Sinark et je bénis surtout maman Émilie Ali qui a amené l'initiative. Ça, il faut l'avouer, hein, que Dieu la bénisse. Vraiment, je manque des mots. Est-ce que tu as un mot pour le président du Sénat? Oh oui. Je bénis aussi mon président. Je dis merci parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que tous ces mamans sont ici. Et c'est grâce à lui que vous êtes ici. Justement. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci de continuer à nous suivre. Maintenant, le Baravome, il a fait une chose que son commencement. Comme je vous l'avais annoncé au début, nous allons passer notre journée spéciale. Vous avez quand même vu comment est-ce que maman Yassinar qui motivé, mobilisé, il y a eu rendre visite na bamoko ya bandeko na bango batika donc bon félin. Et puis pensa qui peut na papa na biso tingi d'ailleurs to banda ki ndepa na ye to poursuivre par Coxon to kenda ki pe loko là na mona oyo mais on a biso Larissa Kanika tikela ki biso to za na résidence ya maman Jeanne. Maman Jeanne aza maman veuve oyo aza yimo kwa actrice comédienne ya groupe Sinark mbali na ya uta kotika biso na 2018 et aujourd'hui maman ya Sinark femme de valeur, je veux dire, il y a Sinark, la pensée qui peut le coup là, il y a Rouya, Kota là, mon et maman, parce qu'elle a zappé orpheline, de père bien sûr. Voilà, c'est la fin. Et merci encore une fois, la bande de
au Talibiso, continuez de liker, continuez de partager numéro aboyé. Je voudrais ajouter quelque chose. Tolobaki na debi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça nous a fait très mal. Moi, ce qui m'a plus touché, Ezali, en réalité, na famille ya Ndeko Coxon. Yango tolobara toujours na mokili. Toki na ngata ngwende chinois. Bon appétit. Toki na ngata na denga ngwende na mokili ko yoka. Ko croire na makambo ko yoka. Ya malamu te toyoka biso te moi sa Coxon na bala écoute religieux azaka na mobali na ndako manani na yaya. Oui, ceux qui mutaboya mobali akufi, notre sœur a comment na relation amoureuse mais ndenge bato babimisa ngo que non azo officiellement madame Kingandi. Ezo na mobongo te pe na mobali ndako moko te. Ana mobali oui, mais na mobali ndako moko te. Par condition bandeko bakuteli bana ya papa na biso Coxon, eza condition babandé ko imaginer parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que donc voilà, groupe Sinark est abandonnant famille à Coxon. Or bah c'est ça qui est balbaka liboka gauche sur kabi et droite y baté les autres comprennent quand même parce que elle-même nandenge ya presse nandenge ya lito il est sur nationalisme elle nous a dit que oui Sinark quand même depuis 2018 et comment quoi assister presque chaque mois. Cela nous a fait quand même plaisir mais na bandeko e bokonya copier sa information o eza yango te s'il vous plaît kokita na source toi na Congo transfert à la 500 francs moto à la 1500 bokitaka au moins na ba lié. En tout cas, moi, je vais applaudir l'initiative de Maman Sinark Bazui pour la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne peux jamais accepter que mon fils se promène sans ma papa du moment où on a que ça la œuvre de charité moko na kabilaba na bateau tamsu na yebite et à ma bête. Mais je dois quand même assurer que pas na ngamoko. Moi na zangi lipate. Ngamo na ko se sacrifier na compte na ngana pesa mutu mususu mais bana tout le monde a un couple belé, on a actrice qui pèse ba vélo na ba orphelinat, ba keli na ba orphelinat du moment où ndeko no pas mon bala na mwana. Autant ça na pose payer ya bonbon wana, ya affection wana, juste ya geste wana pour sali. Donc c'est un peu ça. Je dis merci à tous mes partenaires, vous étiez là en train de nous suivre du début à la fin, grand saoudien Michel Lenvo, toute la famille Lenvo depuis Lausanne, madame Néné Lenvo, la saoudienne bien sûr. Depuis Lausanne, je salue mon vieux Mathieu depuis la Suède, là où repose le cœur de madame Déborah. Je te salue également madame Mariette Tapenda, ma copine, Glody Mankoulou Black Line, je te salue. En tout cas, bonne fête des femmes à la basse sur le monde entier, que la percute nos esprits. Pour que l'initiative va bien ça, la malandingue à Kimia, et que Dieu bénisse notre Congo. Quel spécial à Jordan et à Gédéon, à l'équipe technique. Bye bye. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach le poso ya nzoto na bino aye na bakisi o ezo traiter ba tempo banduta boboko na ndenge o pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma kokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokomo batume na depo makala yaka po tebi docteur azakaka moko coach azakaka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala la pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa.